na hotel mana na kitiba biloko mona pe ale na ke na ngai mais depuis pour ezwa ngai en tout cas autrement ça les a souhaité et libanda na ngai ezaka na kata lopango mutu ekoki na koti na ndako na lali c'est le siko maboko misaka na la kana ndako côté ba mama basa misaka ko songa mana oza na kata ndako eziki na butu oyebi to ko kaito ko kufa na kati ya mais nzamba na bimiso na kati ya pasi na nzamba na yebi liboko ekomi tandi boye après sima ya pota oyo ekosila ba esu kofungola oyo ekomi su tout droit pota o pendenge ekosila nde ba esu kofungola ana se donc awa na se ezaka ka ndenge oyo ndenge ezalaki oyo ndenge ezali ndenge oyo pe ezalelaki donc bafungoli awa etika siko pour que zonga normal eza ndenge moko donc lokwa loboko oyo eza na problème douleur mususu ekoma koya awa donc soki awa vraiment douleur et mati mona mususu e transmettre awa pe ce monde comme ça la moi douleur moi na ça la mouvement ça te mususu kolala donc comme luke na ba position bosunga que not aussi ça makambo ne to bandaki azalaki boete vous regardez avec l'image oh ima kazoti la bino talande botalande ngazalaki maboko na ezalaki ba ko sala mouvement mais aujourd'hui dès ma boque comme déjà boé moko comme boé etikali kaka opération a et puis akende na kiné on ne boé ça nga plaisir moko ya je suis en train de pleurer à l'intérieur de moi. Ah non, Jésus est bon en tout cas. Zambaza vraiment malade. N'hésitez pas à soutenir Ndekonabiso Audrey, il est là Audrey, mais quand on ça ma boque pas comprendre. Mon mouvement me kena ma boque voilà. Voilà, attends-moi boy, sous voilà. Donc, ezalaki boete talanda osaba mouvement azoseka. Histoire yango ezali ko continuer lelo yango obozo komona Audrey obomona ki maboko ezalaki boye lelo Audrey wana ye obomoni liboko esembola mi boye. En tout cas oyo azali na motema ya ko soutenir na nzela mama fa. Le courage n'a pas d'âge. Salut à toute personne qui nous regarde à ce moment. C'est bien moi, votre jeune journaliste d'investigation, Enoko Binta. Après presque 3 heures du temps de route, nous voici ici dans la ville de Kisantu. Exactement, dans la province, il y a Congo central. Place Bongo, Toyoko Talandeko, Audrey Ndeko, Azaki na Kinshasa, Azaki na problème, il y a Maboko. Azikaka nzoto mobimba. Alors na bomesa ndenge zaka kosala bolamu nde tolongola ke na ville province ya Kinshasa totinda ke koto na hôpital ya Saint-Luc place bongo pour ete azwa traitement oyo elongo bani parce que bango baza ba spécialiste na kozongisa moto azikaki nzoto mobimba bango batuka baza bongo spécialiste. Alors na ngonde na ye pour que totala ye évolution na ye basala qui opération 3 opérations et tikali 4e opération néango to kota la 3e opération ce qui est le cas qui ndengenini. Alors très cher abonné de Congo Mokili, même si tu n'es pas abonné de Congo Mokili, tu regardes cette émission, on a besoin de vous.
tu as besoin de soutenir Audrey. Botali na temps fort, comment Audrey Azalaki, na lolenge kani akomi, tu as besoin en tout cas de soutenir Audrey. Il y a un numéro qui est là, il y a plus 33, c'est le numéro de Maman Fatou. Il y a plus 243. C'est mon numéro, tu as besoin de soutenir Audrey. Contactez Maman Fatou pour que à Kolakisabino, comment est-ce que vous ça là pour na oh bozalango 5 €, 10 €, 20 €, je ne sais pas, 100 €, hein, pour que tu soutenir Audrey na traitement na yeti akobima na kati ya hôpital ya Kisantu. Ba oh bo pesa ki mbongo bo pesa ki to mema ki yango awa. Bo moni comment est-ce que musala et salami hein bo talon la temps fort plutôt que Kolakisabino. Ndenge kani Audrey azalaki na lolenge kani Audrey akomi. En tout cas, merci de soutenir Audrey. Merci en tout cas. Hein, bato amite mamalam na sali appel na bato bazali bato ya mite mamalam tane to longora Kinshasa to ana Kisantu pour la kota la ye. Hein, faut aller comme il faut. Ah, téléphone na ye to tchela kaeba méga ba crédit pour kabenga biso par rapport à l'évolution. Je précise bien, tu es une bonne personne, tu veux arracher une bénédiction en tout cas. Audrey ye to sungaye ne ba biso ba Maman Fatou ilunga ba Karine Yama ne ba salaka ba Sam Koukou le nécessaire ne ba salaka to sungaka Audrey comme il faut ba maître Tigre Makanda Audrey bo sunga Audrey maître Tigre Makanda le grand Mukombo c'est le Poutine Audrey bo sungaye 20 €, 30 €, 300 € maître Tigre Audrey azali bo sungaye Sam Koukou le nécessaire Audrey yo Nadek Tebo Makuma Bolia, hein, la femme à la hauteur de l'astronomique, Audrey Yeyo, il est là, Bosungaye et Kozala, tellement malamou. Alors, Tozali Bongona Imak na Congo central, exactement, Toko Laksabino, Ndenge, Toko Kota na hôpital, Ti, Toko Silsa. Merci beaucoup de suivre. Bye bye. Audrey. Merci beaucoup pour ta protection. Alors, Éternel Dieu, je prie à ce que tu puisses nous visiter à ce moment. Que tout ce que nous allons parler, Éternel Dieu, tout comme c'est toujours comme bon ami. Si tu racontes la mission à l'élo, Jésus-Christ est important et que tout le monde, on a associé autant à l'image comme Éternel Dieu, que non, merci parce que tu as protégé Audrey, Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, Éternel Dieu, c'est une joie immense, Éternel Dieu. Je me souviens encore lorsque j'étais là-bas, Père de gloire, Makala. Et aujourd'hui, quand je le regarde comme ça, ah non, tu es bon, Emmanuel. Tu es bon, El Shaddai. Tu es avec nous comme Alpha, tu as enchaîné avec nous comme Emmanuel. Et nous voici, Éternel Dieu, tu te présentes toujours comme Oméga. Merci beaucoup. Merci. Amen. Audrey. Ah, Audrey, Nebso. Et c'est mon azar, mon habité. Yo mote. Même si famille bami bazo sepela vraiment makasi na ngolu o vraiment nzamba sazo sala na biki nzamba sala ka au jour donc makambo zoleka vraiment malamu makambo zoleka malamu ezo sala ndenge ozalelaki na mokola liboso na mona kayo na aujourd'hui na moni osusu boye na état au comme nango ya évolution ezo sala ndenge bon en tout cas sentiment o nazanango et puis ça sentiment ya ngamoko te ça sentiment ya mutu nyonso oyo ayebaki étape na ngai exactement tango azomona ngai zo sala esengo donc esengo zo sala na mutu wana même si pa na ngamoko doki na ndima iteke lelo oyo na ko vanda boye na sala mouvement oyo nazo profiter ko sala malgré loboko oyo eza na douleur po ba to fungola kalate mais na bi ke vers kiné mabongisa nzambe esili te tozo continuer kaka quand nde tobanda nango malembe tozo ke nango bongo malembe donc naza na esengo makasi même si na hôpital naza na Saint-Luc donc même ba docteur mususu bazondima te ke non étape on ayaki nango na moment na komi donc so ba moni nga ezo sala bango esengo
donc présence na nga pa na bango sala bango esenga vraiment par rapport à l'opération na yo babandaka wapi et puis to comme na niveau nini bon babandelaka na katikati par rapport maboko nde ezalaki ya kogumbama babandelaki ana katikati nde bafungolaki loboko ekomi tandi boye après nsima ya pota oyo ekosila baesi kofungola oyo ekomi suku tout droit pota oyo mpe ndenge ekosila nde baesi kofungola awa na se donc awa na se eza kaka ndenge oyo ndenge ezalaki oyo ndenge ezali ndenge oyo mpe ezalelaki donc bafungoli awawa etika sikoyo pour que ezonga normal po ezonga normal donc ozonga nango so mpe oyo bafungoli pota esili après na okende susu na koluka susu kobanda su na kine donc tozosengaka na nzambe apesa makasi po nyonso eza facilité exactement tu as dit que so oyo ekauki après combien de mois pour que va changer le bourg et ça dépend de l'endurance ya pota ceux qui essaient que pota misileli nango ba kopesa nga temps so pota esili temps na 2 mois ba olinga ba pesa nga temps ya anesthésie donc temps oyo ba kopesa nga par rapport ya anesthésie na ndenge ba kosalela yango nezo permettre ekuli nga ba 4 mois 4 mois, 5 mois aussi. Exactement. Mais est-ce que le Burundi a besoin ça la passe ils en ont normal? Bon, par rapport à Nzoto, lokola loboko oyo ils ont un problème. Dès que le baké et loko moko celui bazan ma passa mususu a créé rappel les cambo. Ils ont n'engé moko donc lokola loboko oyo ils ont un problème. Douleur mususu ikoma koya awa donc soki awa vraiment douleur et mati mona mususu e transmettre awa après ce monde comme ça la moi douleur moi na ça la mouvement ça té mususu kolala donc comme luke na ba position mais à part douleur par rapport à bakisi ka ba biso to melaka pona ko doser moi choc ya douleur wana yango eso permettre pe que nazala moi qui de baloba les sapements qui nous ont passé exactement. Alors Audrey, il y a tout un monde qui te regarde à ce moment à travers cette chaîne Congo Mokili partout dans le monde na minute on message nous lancé pour nabato pour que ba soutenir yo parce que ça fait déjà une année que nous à l'hôpital, il y a Saint-Luc précisément, dans la ville, la province, il y a Congo central, qui sont tout. Ça fait presque une année que nous avons. Alors, le message européen, ça n'a pas bon surtout, na minute pour que soutenir parce que ma campagne est silité. Exactement, dire pour nous, pour comme un niveau, comme nango, ezaka nzambe, so nzambe était en tout cas problème à casser. Alors, message surtout pour que Bachalo beaucoup pour que Makambo et si l'année carte bandaki na. Bon, premièrement message nangé ezali vraiment na bande ko nyonso oyo baza pona ko aider o baza na mitema ya mawa. Donc makamna no silité, makamto so kenda na ngoka malembe. Makamna no silité. Donc bameka ko soutenir ata ya mingité na moi moké. Et bah ça fait moi un plus et bah ça moi un plus donc na bandi ko lela kala na banda ko lela kala na tamboli mais na se retrouva quitter mais ko concerné na maman okutana maman nde aye ko sala ngai un plus oyo nazo mona lelo ezo pesa ngai sengo peso sepeli sa famille pe na bami mais là on a osenga o azana o amonika kusunga o azana besoin kusunga azana mutema ya mawa numéro ya mama ezali abenga numéro ya mama nde ba collaborer numéro ya mama Fatou à partir la France exactement à partir de la chaîne na ende akoluka o azana besoin ko aider à faveur ya mama kuna alors bateau tout baeda kio na début ya opération balongolo Kinshasa et puis au comité na niveau ya hôpital ya Saint-Luc ana qui sont tout batouana ce qui le ba remerciement tu peux dire quoi et pas na batouana bon pour na batouana vraiment na éviter donc nzamba za munene nzamba za munene ti a pousser na batou batsa maboko ba aider ezama sécurité
nzambe asekite yo bato wana vraiment nzambe atika bango te kaka oyo ndenge nzambe azosalelanga le jour au jour asalelaka bango mpe modele wana place nyonso bazotokaka bazokendaka koluka place bazobimisela motoki na bango nzambe akanisela bango abosanaka bango te donc le jour au jour ndenge oyo ya ngai ndenge ezolekela mpe le jour au jour elekela mpe bango modele wana donc nzambe asunga bango apesa bango vraiment en tout cas bamerci donc nayebi te soki ezalaki merci yango basimba yango boye na maboko kokabola bakado na bato nakokai mpe kokabola yango na bakado na bato mpona koremercie kaka. Merci beaucoup Audrey. Alors très chers abonnés, vous qui regardez cette émission exactement, Audrey Toutine Moussika, moi je me souviens d'une émission que j'avais travaillé avec Audrey, j'ai pleuré, je disais ah Seigneur, ceux qui ont agi, il n'y a personne qui peut agir na place nayo. Et nous voici, place to komi. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire que non, Batouana Bakosaka, Babandaka Boé, tous ces gens Makamba Lukuta, ils ont montage pour que Bali Mbongo, tout. Et voilà. Alors là maintenant, Bambongo oh, Bosungarande ko Audrey, Yango et ça là que non Audrey a commis Boye, na étape où a commis nango. Et s'il était, ils ont continué toujours. Il a besoin n'a posé à aide nabino. Il y a un numéro là, il y a plus 33 Bozomona, c'est le numéro de Maman Fatou. Alors, il y a un récolté exactement aide na ya bateau tout ba on a besoin à kosunga. Vous pouvez appeler maman et puis vous allez parler puis à Laxabino comment beaucoup ça là pour que 5 €, 10 €, 20 €, 100 €, et vous souvenez que notre aussi, ça m'a cambo, notre bandaki. Azalaki boete, vous regardez avec l'image, oh, il m'a kazoté la bino, talandebo talandeng azalaki. Ma bourne azalaki, bah, ok, ça l'a mouvementé, mais aujourd'hui, dès ma bourne, comme déjà, boé, moi, comme boé, et tirali kaka opération à et puis, à Kenena Kiné. Vous savez, ici au Congo, nous sommes toujours payé. Met au azola là, c'est pas gratuit. Des fois, méga crédit pour Kabenga na Kinshasa parce que je suis le seul tuteur ici à Kinshasa. Kinshasa. Alors, pour que Azwanga en contact sur WhatsApp, il faudra de crédit. Ici, Azo travaille. Je me déplace na Kitara Kinshasa na yebe kolandela na zongi susukin. Et ça par nangape à bénédiction. Alors, la bénédiction, ça s'arrache. Tu veux être béni, il faut aider. Si tu veux prospérer dans la vie, il faut toutefois aider. C'est important. Alors, non, ça l'appelle Nabatamite Mamalam au bas de l'émission. Audrey est là. Tu as quelque chose, tu peux toutefois envoyer. Il y a le numéro là. Bengi Mama Fatou à orienter comment est-ce que Otinda Mbongonayo, Westerignon, tout, Batapoto, PayPal, Union, tout ça. Na maboko ya Mama Fatou puis tant que tinda et quoi directement pour que Audrey azala bien koko mananga awa eza pona ko sala bolamu moko songolo pakala. Alors j'aimerais aussi partager cette bénédiction avec vous. Hein, tu as un bon cœur en tout cas, faut aider Audrey nzamba ko zangisa te ko pambola. Moi j'ai des témoignages ya badom susu to salaka. J'ai tellement de témoignages ya batu o que na mutapesi asungi mutu et le lendemain nzamba pambolier. Secret à bénédiction zaka kosunga. Je vous dis, c'est pas que non faut aussi qui ici au sala non, c'est juste au sungi mutu nzambe ako pambola yo et puis nzamba otika te ko pambola parce que tala ndenge Audrey a commis Audrey azo seka ah Seigneur oza malamu. Alors maman mote maman mbote ya Enoch maman bonne santé yo pe santé za bien penza par rapport ndongo moko yebela kinande omoni lelo en tout cas santé za bien azomona ozo seka on a bien ça l'a plaisir moko ya je suis en train de pleurer à l'intérieur de moi. Ah non, Jésus est bon en tout cas. Zamba za vraiment malamu maman boni makambo zo kende makambo zo kende bien par rapport pendenge to yela kinane bandeli en tout cas mayele ya munganga pe ezalaki penza ya kosuka.
na ka oyo tozalaki nango mpe tondimaki te ata ngai moko nazalaki soki nafani nazomituna eske ekofungwama mpenza mais lokola nazalaki mpenza nakondima kaka ke na moto moto akosuka me nzambe asukaka te surtout soki nafungoli verset wana eza na bible ke loboko ya kokauka so nakomi na version na biso ya loboko oyo ekauka obotisi yango misuni okotisi yango makila okotisi yango mai bongo sikoyo oyo eza kutuka ezosala eza na mai na makila pourquoi pas ezwa vie en tout cas soki sinakomaki na point wana te nazalaki mpenza ya kondima mpenza ke naza na kondima ke mayele mungange kosuka me nzambe kosuka te exactement donc l'air bafungoli docteur l'air atali mokolo biso toyaka na consultation docteur l'air atali abi taka atali ye moko alobi pa ya moningani docteur moso abi awa place oyo soki te londi koshue l'air alobi bongo en tout cas nga moko le natali nasa motema na lobi seigneur wana ye moto alobi en tout cas prière na bana kolemba te prière na bana kotika te na sollicité pe basai na nzambe malgré na Kinshasa place nga mona utaki ndenge na yaki lisusu awa tokuta suna docteur pasteur moko susu ayaka boye po awa n'importe pasteur akota kabate so komoni ba libérer parce que pasteur akota sala ba prière c'est kaza pena mosani na nzambe na yiko tana boye ba fongoli na no première place liboke fongwami donc première place na eta basala ki ya liboso wana sima ya 3 jours 4 jours na belaki mais sala ki ngapo donc esengo som souci donc na yeba teke nini na jeune na ngana mama Fatou tolela donc l'air abimi na tali pa bo liboka mona fungwami ouais ti na mona ki vraiment ke ti nzamba za mala oya deuxième l'air elandaki nebi ke mayele o azu ya liboso yango akosala ya mibale siko totika na place ya troisième o asali sikoyo siko ngamo soki nazotala loboko yango natali misuni ndenge botani boye misisa soki natali na bisenia ngai moko na kati na nga nazoloba ngo na polele te mena sa motema na otuneske munga ngona mona soko asali koko kata ba misisa wana te ekokoma ye place wana défaut te ekoma mukuse te pona misisa bendana donc na mitungisa nga moso na talinga o eza bo moto nzambe fa kota likambolo quelque soit munga ngalibi akokite nga kuna na zate mukomso munga ngayi muka ya sali tout di sal tanga tali boye nga na zalaka te tanga yimuka tali bo alobi munga ngatali albiti nga penza awa soki na sali okaka wesili place à 3e wana na 4e na kokokango te na kokokango te na kosala ka bisiko mibale esili donc akofongola ne ka maboko boy bisika oyo moya salango isate mwana lela Audrey ya lela baninga basala ko na bandiko bazali ba consola kiye bateya kiye babi aza mutu docteur diabe pa utiliser kaye diabe ko kota na nzela ne po yo obunga te yo kolela te yo kaka prière ngamo petana yaki na pesa ki pe su courage na epseke ukolela ni aza mutu biso tozo senga pa nete metozo senga pa nzamba pesa ye mayele pona kosala yenda leka pona kosala kati na epona ye moko akokoka te akoko zope bolembu ya kolobaki ngai place wana na kokoka na te azane na raison menga na zo sengaka nzambe ndakota kati na ye apesa ye mayele po ye moko na za réparateur a liboso alika na pona kosala kati na ye ali tovanda na ipsango pasteur wana pasteur atanga yina expliquer pasteur tala pasteur de sala ki beta bi or que docteur akoko loba bongo te na miso malade po malade de ndanga zana ayebi déjà que lebso ngana ko bonga te akobimisa makanise bele ya mabe ya koko loba ne bongo te mais na yebisio mama azwaka mbongo ndenga bi bazombo mobimbe akusala ye soko ayeba kike akusala ndam alinga ko zo ndam mbongo lokola zoka mobimbe akusala ye amen yona ngai kaka prière pasteur abongisa ba journée de prière tozo kendaka ya ba jeune na bande comme ça tozo kende leke kasali wana siko ekomi point ya kosala place wana banda basala deuxième place na 6e mois na siri yo moko moni tape yango nzoka nde docteur abomona ne poso so penza akosala te mayeli suka ki na mais
nzambe tosambelaka te te nazomona namonaka lolenge nini donc te soki navandi nalobaka nzambe soki nga nazalaki lelo kaka na mokili nazalaki na mokili na mosala ya koshina kolangwa kosala n'importe quoi nayebi te lelo nanga nazwa lifuti nini nayebi te chance ke nzambe abenga ngai atianga na esika oyo alingaka atianga azwa motema monene apesi nga na nzela na kosambela na nzela na donc nazomona te nakoloba nini nzambe wana aza malamu nzambe wana aza bon oyo lelo ke toyoka ke tovandi ntango molai eloko tata olobi kutu baminganga moko bakomi koloba bino mpe bolingi koloba mingi donc ekomi kokomisa biso moko nakolemba mais tozalaki kaka na patience tovandaki kaka paster nona palobi toyoka ko docteur alingi ovoyager alingi okende poto docteur alingi okende poto atiali kosala mwana ata liboko moko te alingi ovoyager kende toyebisa mosusu paster wana paster abi mama soki atiali kolongola Audrey ata liboko moko te avion mpo na ye komata te mpo na ye kaka avion komata te akovoyager te voyager fo atikala kolongola niongo ya liboko moko mpo ayebi ke ndenge ake na niongo na biso ya liboko moko mpo soki asali ye te ti akoya ekozala pasi priere kaka ndenge wana tomona mpenza ke tokoma kaka tolekisi poso moko ya mibale toyoko na poto corona ezongi lisusu moye docteur akende eza te docteur avandi lisusu vraiment allez tovandi na ndenge lelo oyo esali ke amivoyagele pete siko tozoka ke azovoyage mais atikali déjà kolongola loboko moko soki akovoyage 2 mois akende kosala ou bien 41 mois et demi nayebi ke ntango wana pota ezokokende mpona kosila na lere batikaka repos soko aye problème eza nango te mais esalongoli ngambo na biso moko nzambe wana tobondelaka butu moi oyo alobaka ye soki akoti likambo ya bana na ye asukaka na nzela te akomisaka ntina asuka nzambe wana en tout cas agidaki docteur na ndenge mayele apesaki na docteur asalaki yango nayebi ke nzambe wana azomema biso kino suka yango nadoki namonaka eloko na koloba te elobi nango mwana merci so bamona kotiango na basaki nayebi te kata nini oyo elinga kosala po emema ba merci nayebi te donc merci na ba oyo nyonso na ba donner nyonso na ba oyo nyonso ba soutenaki donc merci vraiment na moni ona koloba te donc motema ezane sengolo kola na mona ki déjà boy nayebi ke oya makasi nde yango wana po ya makasi penzande ezalaki nde place wana po akoki kokata misisa oyo eleka na misu na misapi mais nzambe aza malamu nzambe aza bolingo apesaki mayele lolenge nini na kosala ayebaki mpe kosala yango yango na tozomona loboko eza ya yango na tozomona loboko eza ya kotelema misapi etelemi toyebi ke etikali kine nsima ya kine toyebi ke nzambe akosala biso grâce esika towuti déjà mosika mais esika tozokende ekomi déjà pene nayebi ke nzambe akosala biso susu grâce ke maboko wana mofume kosala nzambe akoleka suku mimonisa na ye mpo akotika biso te amen en tout cas nzambe akotika biso te mama un message na bato bazotala biso que non un message pour que motiver bato parce que bata malamu ebele baotala biso na minute oyo pour que bato bayeba na kosunga ndeko Audrey parce que bele balobaka keno te mambo eza mamba ba escroc tout ça mais aujourd'hui comme réalité alors un message ya bato baotala biso mpona soutenir Audrey kino arobima na kati hôpital oyo bon message na bandeko oyo bakosoutenir en tout cas image ndenge ezalaki mpenza bongo ezalaki mpenza bongo peut-être bakomona ke likambo esukaka nango kaka bongo lokola eleka nango basanzi ebele lesi bakomona ke esukaki bongo te histoire yango ezali kocontinue lelo yango bozo komona Audrey obomonaki maboko ezalaki boye lelo Audrey wana ye obomoni liboko esembolami boye en tout cas oyo azali na motema ya kosoutenir na nzela mama Fatou amona mama Fatou limero mama Fatou ezali wana benga mama Fatou bokosolola na mama Fatou na nyonso oyo esengeli na yo kosala pe koloba liboso ya mama Fatou okoyoka yango nzambe akozanga kopambola te na oyo nyonso bokoleka kosala nzambe akopambola bible lobi ete
pesa na gauche pesa na droite esika oyo kobukela okoyeba te nzambe akoleka kopambola susu ya mingi. Merci. Merci beaucoup, très cher abonné. C'était là la maman de notre frère Audrey. C'est par ici exactement que nous avons clôturé reportage Nabisu à Mokolo et à Lelo. Alors, vous avez écouté la maman de Audrey. Je viens de le dire que ma boque Audrey Zalaki Boete, vous au moins image Zalaki. Il y a même des photos avec Audrey au Talana. Vous au moins ma boque Zalaki. Et aujourd'hui, ma boque on a symbole ami, voilà, na lingala. Ma boque est symbole ami boé. Et puis, et tu le cas pour qu'ils ont normal. Tu as besoin de soutenir Audrey. Et le numéro de Maman Fatou qui est là. En tout cas, appelez Maman Fatou, vous allez parler et puis beaucoup à orienter comment faire cela. Tu es à Kinshasa, tu regardes cette émission. Moi, je vis ici à Kinshasa. Tu peux toutefois me contacter. Le numéro il y a plus de 243, c'est mon numéro ici à Kinshasa. Wana toko parler puis na orienter pour que kutana au soit pardon. Na Maman Fatou, mais vous êtes en Europe, États-Unis, Amérique, États-Unis et puis Europe, France, pays tous les ans en Europe, na Amérique également, na Asie. Tu regardes cette émission en tout cas. Le numéro de Maman Fatou Ezawana, pour faciliter nos tâches, vous allez parler avec Maman Fatou pour que tout sunga ndeko Audrey ceux qui nous embêtent mon boulot aux arts alors ceux qui nous embêtent simbi motema na yo. N'hésitez pas à soutenir ndeko na biso Audrey. Il est là Audrey. Mais quand on ça ma bobo pas comprendre. Mon mouvement mkena maboko voilà. Voilà, attends-moi boy, voilà. Donc ezalaki boete talanda osaba mouvement azo seka nzamba en tout cas aza malam. En tout cas merci beaucoup. Merci. Alors quant à moi, je vous dis bye bye. Merci beaucoup. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.